sur votre chaîne Vision Plus Télévision et c'est mon recours une fois de plus pour nous sangonenge makambo actualité zotambo na boka na biso République démocratique du Congo lelo lundi na boyeto la muki na mokolo na lelo na ville province ya Kinshasa tomoni kaka kokoso ya transport makambo zotambo la te ville presque paralysée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à la base de ce mouvement de grève? Il y a 4 semaines d'un côté et il y a motocycliste sur Bengi Bango Bawewa de l'autre côté. Nakoti kabino kolanda mwa bilili oyo boye nasima toya kozonga toya kosola mandambo nasima ya bilili oyo bozolanda sikoyo oyo ba ndeko na biso bakitaki na terrain ba chasseur d'image bakitaki na terrain ko lakisa bino un peu comment était l'ambiance cet avant-midi et en début d'après-midi même ici la ville province de Kinshasa na ba Carrefour Misusu ezala na Matete ezala na Yolo ezala na Victoire il pas y a plus beau monde dans le ligne kani population pe ba ndeko Misusu o basala ka ba transport en commun ba réagir ça qui par rapport au mouvement de grève oyo. Suivez ces images et on se retrouve tout de suite juste après. Bon, les chauffeurs ont fait la grève ici, on est en Capella. Donc là, vous voyez ici, il n'y a pas de transport vraiment. Hein? Donc les chars refusent que les gens sortent. Donc ils ont tous les fonds en Capella. Ah, attendez, vous le monde. Les chauffeurs vont faire des grèves, il y a au Sakanatia. Nous, au monde, à Capella, le transport, ils ont dit, ah, ici, on est en Capella. C'est là, vous m'avez donné. Oui, bah tu vas les gâter. Le transport est zati. Ils ont grève, de donner un jour à grève. Grève? Papa, oui, tout le monde a deux ans à Wapi. Na Capella sur Nini. Capella sur l'université. Oui, tout le monde a chauffeur, mais tout le monde les gâtés, même bilo de moto et beau salaté. Et le ronino est salé, et le ronino est salé. L'équipe en zone de ranké, bango, yamwa pe bango valorité, les autres personnes qui sont s'arrêter dans ça, la grève pour la l'État à la macambouana, pratique na avec ça va policier ou bazo ça la macambouana pratique. Des apona bango ba maïta mbongo ya taxi to ezali ka ba de policier ba déranger ba pamba ka. Et là on monte policier à commissaire chauffeur ya mutu batilanga na ye ngomika soki amoni mutu ka ye ko akanga chauffeur aje bon ba chauffeur ba reno wana
Les policiers ont besoin ok, merci papa. Bon, ça, je suis les caméras qui sont à propos de ma grève. Général Kasongo. Bango pe ba kotsa na makambo ba edisa banja ba tika population ba sa libre ba sa na mboka na bango. Ok na bango kotambola liberté za les femmes. Ok, comme on a do bala non na vision plus télévision. Nani? Ibrahim nani? Oui, Ibrahim Kaime. Ouais, merci beaucoup pour notre temps en festival. Oui, on continue toujours ici on a un capé là sur l'université. Donc il n'y a pas de transport, donc transport pour mes activités au monde à Kaka. Lokola boti kolanda wana bomoni babililingi ndenge bandeko bawewa ba taximen ba misusu pe ba wasala ka transport en commun bazo réagir ndenge nini bazo réprimer bandeko misusu oyo balingaki ba briser mouvement ya grève ba misusu oyo balingaki bakita na nzela ndenge oyebi kaka il y a quelques rebelles oyo balingaka te kotosa le mouvement ndenge basalaka ndenge pe bazwaka ba décision na bango. Il y a quelques récalcitrants, je m'excuse, oyo bakitaki na nzela tomoni des images fortes ezalaki wana ba misusu tokati yango parce que c'était très brutal. Tolagi yango po ba âme sensible bazala te, mais il y a eu des répressions ba mituka misusu ba buki ba mituka misusu ba tumbi ba moto misusu ba tumbi yango. Qu'est-ce qui est à la base de ces mouvements de grève? Alors aujourd'hui bolani mo ba vie ba misusu bazala ki na ba interviewer bango. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis un temps? Bandeko oyo ba association ya ba chauffeurs pe ya ba wewa o ba bengi ba wewa ba motocycliste ba sala ba taxi en moto ba yaki ko saisir ba autorité ko yebisa bango kete eloko oyo ba bengi tracasserie eleki tracasserie na kati ya nzela. Pourquoi? Parce que bango ba bimana tongo, mais ils sont devenus comme le cola vache au lait, il y a sécurité routière, police et sécurité routière, il y a circulation routière, PCR en cycle. Comme si le cola bilanga na bango, tongo ti 11h moutonyo kwami abouli ning balobaka awa en jargon commun abouli, mais a recommande à 14h ba kangi ba botole versement mobimba. Bamisu bazo perdre misala na bango, bamisu bazo koma dans la situation moko désagréable, les kamouana ya tracasserie ezo causer pe ba accident po okomona roulage na chauffeur ba komi ko wele la volant ti ya ki a touti batu et to perdre batebele pe bongo bamisu pe na ba moto balbaki trop c'est trop et sengeli mbula matadi atala likambu oyo. Voilà pourquoi lelo le lundi balbaki était bako sala mouvement de grève bako sala te pour que Mungo na bango eyokana et pourquoi pas le gouverneur de la ville province de Kinshasa de Kojantini Ngobila et pourquoi pas aussi le général Kasongo Silvano ou Azali Mokambi. Il y a la police in la ville province de Kinshasa ba meka ko trouver ba solution moko idoine pour na un ko sili sa tracasserie, deux tracasserie yango ebotaka ba embouteillage na makambo misusu, trois batika ko mema makambo ndenge bazo memela wana ndenge ezokende le penza ezokende malamu te to monde lelo ndenge nini ezalaki pasi po mutu abima. Par exemple de matete pour comme ati victoire bazo senga na moto 5000 francs au course normalement ezaka 1000 francs 1500
et dépend na bisika rozo zwelango au mona moto kolongwa Kinshasa ni pona kokoma TV a komi kofuta transport il y a 7000 francs. Pourquoi? Parce que une moto bus déjà ezala quitté na chango, mais la moto ils zoye à partir il y a Pascal, à partir à Kinshasa ni Suka pona komemaye ti na ville moto osenga 10 000 7 000 francs. Il dépend de la bon vouloir à moto parce que ba risque est belé moto pas courir risque ba okangaye kuna ba ko betaye ba ko tumba moto nae. Donc et ça li était prix à transport et quintuplé et multiplié presque par 5 courses moi ça 2000 et comme 10 000 francs. Donc les Kambako moi ça ne peut se faire nulle part ailleurs qu'en RDC, République démocratique du Congo. Mais le barabok est lengue et je suis bok lengue comme une boka bololo. Donc vous avez suivi ces images aux gens de partout au côté de la réaction par rapport à l'Ikambo en commentaire. Ah ouais, tu peux contacter sur le numéro où ils ont un bail avec écran nabino. Tu peux si bino sango mais pour réagir, tu peux savoir avis nabino le lengue kani. Tu peux réfléchir autrement pour l'Ikambo ya tracasserie. L'Ikambo il y a inquiétude, il y a pas embouteillage peut essayer dans la ville province de Kinshasa et oui c'est possible si et seulement si effort nous sont conjugués. Merci Nabande Gonabiso Bakitaki na terrain, merci à César Kamoto, merci à Exaucé Mouvudi, Oyazala qui on a pour avoir image Oyo Penza et c'est Sivino Bisika Bozali. Merci à la grande équipe il y a Vision Plus Télévision, Jack Anangila na montage et na réalisation. Merci na assistant na biso Oyo Aza Awaboyo Azo assisté biso na kata émission na biso nyoso Bela Dinganga. Merci na baonyo so bolanda biso, merci na bawa pesa Vision Plus Télévision confiance. Pour nous avoir information en temps réel. Moi, le vôtre, votre trésor, on vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec un plaisir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.